maman ko kisi 6 mois. Zé maman ko kisi 6 mois. Ndene ko kene dernier voyage pour na kota ki na chiffre 6. OK. Chiffre création. Si na marque de la bête. Ndena ko sala dernier voyage na sala ki na Rome, ndena kende ko biser bague zaki papa pe ko biser corps ya Saint-Thérèse. Zilana. Ndene mabe. Na bunda na ningana. Mettons maman qui va peser ba bise ki na kata zemi mois na zati. Yaki liboma. Wana na 5 mois. Balobi maman qui est en hôpital, babi mois na zati. Mais na poto na Rome na 50 ans. Na Rome wana 50 ans. Un esprit mo ko vendre. Likambo ya ko bota les esprits ya ko vendre ces esprits. Le lot boti ba esprit. Donc ba to ba boti ba esprit ponine ba sala fête mo malamu te. Ezali na ba mabala musu ba fête musu sala maka. Moi si mobile yeba même moi si na ye. La dernière voyage na sala ki na Rome ndena kende ko biser bague zaki papa pe ko biser corps ya Saint-Thérèse. Zilana. Siko wana mariage wana na mari wana esimbaka te. To esimbaka. Non, et salama ki après. Après na ko sala ngo après. Na sala ki on après. Na gina ko si sa mission. Aussi mission. Après na zongi. Simokei. Oyo sala mariage na. Après na zongi, on a ça la dernière voyage. Oyo sala dernière voyage wana ko kisi 6 mois na libuma maman. Voilà, na mokili na zaki na 60 ans. Na mokili ozobima na 60 ans. Voilà. Na monde wana. Voilà. 6 mois na libuma maman. Voilà. OK. Sikoyo, OK, voyage wana ya 6 mois, biti na objectif na ngozala yini. Na kende biser bague ya pape, pe na kende biser corps ya Saint-Thérèse de Casa ozaka na Vatican. Papa ba bezara bague na ye? Ah non. Wana papa nini wana? C'était Pape Jean-Paul II. Oui. Le papa qui était charismatique, il y a pape Nyoso Bazoleka. Pourquoi? A Salipe Tamoula, il n'a pas poté. Si vous baisez bague na ye plutôt, ça voulait dire quoi? Ils allaient connexion, ils alliance. Ils alliance. Ils ont connexion. Mais pour la nini, il faut qu'il y ait parce qu'il y a za pape. Yoza na monde ya occultisme mais pas za occultiste était yo nga okene baiser bagi na pour osala nini. Bon, Bible vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, nous connaîtrons la vérité, la vérité nous affranchira. Tokena molaite omoni tolingi tolobela mingi be yambate. C'est toi ndi ko lobela makamba ba église ezaloko la péché. OK. Nazolo ba onga na salaki pour c'est tout. Ah, d'accord. Allez-y. Mbalamoko. Nde maître ayiko bisangai zonga na kata zemi ya mama. Pour nazo tindo mission na mokili. Nde ayiko bimisanga na lemba na âge ya 22 ans. Mission zalaki nini? Alobi siko naza na posa na mela masanga. Opesanga sacrifice. Osana nga premier impact mais o memelanga moto wana vivant. Et là, il y a un serment par exemple la mission à l'époque, avec un protocole. Bamaka ba sero ba kan église, aza un pas dedans, un pas dehors. Maka ba sero ba tonga ba sel na Nzambe. Tala ko finga ba sel na Nzambe te. Eza péché. Yaona inga ko ba mingi suma ka ba sel na Nzambe te. O muta bengi bango eza Nzambe. Basero ba trahira mukolo bila mabe église ko ba mingi ba mabe église. Mais azaki protocole na kati église à mission à l'époque. Pour tango biso tozaki on a église de réveil dans les akité. OK. Église de réveil yesima. Yesima. Tango biso zalaki église de réveil zaki nante. Tega église yo, église musu bakata ba sali, église mususu balata ba robe, église mususu bango bazapena ba papa. L'église ba papa pezalaka est-ce que mon tout le monde a l'église ba maman mais l'église ba papa ezali. OK. Mbala moko tango tovandi alobi faut ça la mission wana ozulanga mona mwasi wana oyana
nde bayi kobimisanga na commune na Lemba na terminus na âge ya 22 ans. Mwana mwasi wana azaki protocole ezaki pe jour na ya okesa musala mais bana baso bazelaka ayaka kaka na église na temps oya komi ya minga kuta kilsi ayaka na era préparation te mais engagé na kati église. Papa basalanga na mupanzi basanga na mupanzi ndako na bango basalanga na mupanzi ndako na bango ba créanga mais ni nezalaki tellement zaki na camarade ne moko alingaki mingi maître a envoyé camarade ne moko a empêché mais les camarades étaient squelette Apocalypse chapitre 7 verset 1 les squelette et puis mis na forme ya alati elongi ya camarade nae. OK ayeka ko empêcher moi que l'église pour bato zaki na mission okanga mwana mwasi wana soka ke église to ko rater alors lokola yoka camarade ne wana mingi ndeto timba tindaki camarade ne wana ndeto camarade na ya empêcher ngape na yeko bima ngaba créer ngaka na mupanzi mettons bazo créer nga bazungu nguma moko ya 15 mètres balatinga na kiko comme chaînette balobi moi mwasi ko lula ka chaînette wana ndemba la moko. Donc ba créenga donc les ana bato bande ko balandi bo landa biso bino bato bo la télévision autobenga Ozana TV grâce bo landa bino no so bande ko ya Ozana TV grâce ce qui peut ba question ndenge to so do Ozana ba question na ko boyemba ko banga te numéro za affiché en bas ya poste téléviseur na yo oboyi ko tinde la biso ba question wana mais beaucoup plus na yeba donc ezana mokili za pe na bato muso ba bima ba bato solo te po wana yo zo bimoza muta solo te oui na mokili omoni mutu yo saza mutu te ezana bato muso ba bima na mokili ba botama na nzela mwasi na mobali te baze belé passer Richard baza belé yango na lobaki likambu ya âge ya mutu nzambe muta yebia yoko lo bozana âge bo menzamba wa mona âge wana te donc yango ngana zaka na duta bato mutu nyonso za mutu te mutu nyonso za mutu confier na ete mbala moko mona mwasi wana ayi ko empêcher camarade na ye mais ba yebisa mona mwasi wana ko lula chaînette nanga tanka ba bimisi ngai mona mwasi wana mona bi chaînette o garçon alati kitoko boye pe garçon wana kitoko makasi les grands maîtres lobi ba luli yo bengai nabika s'il te plaît bon bali batuni ngai lokande totuna ngai ba weleli mba moko na yebiki oyo aza ya biso te po yazaki na marque na biso yazaki na marque na biso te na bite yo yaka malama muninga nabi ngana yeko tala yo okutana na mutu pe mususu ngana kenanga muzo muna mutu fa ke l'église ayo pasteur na mukilo bandoki baze belé camarade ngana penda ndoki nengena ke depende église ayika ka empêcher nga abetelinga ta masola malonga te mais za ndoki azaki ne camarade note azaki envoyé do balati ga rolata azaki ne ka envoyé diable ayika pona péché yo nde basala ke skopo mona mwasi wana nde na yeko zo mona mwasi wana yeta muninga na kenga bi ozo kende pona ke l'église na tuno ke sa ni l'église abi yana muka mwa mwosa tie je vite compris que aibelo kwa kende ya l'église te bamona bi azaki na bible mabongo na tuno ni bible nga bibo osa na ngoni o ngabi te kende tikango après na tuni na bisenga na vandaka na poto tanga ukaka na vandaka na poto bamo mutema ne susuki pum bamo abi peut-être profession ba pesa kinga ngo simbi tala ba profession nyo so ba pesa rabino makambo okuta na ngo za profession wana te mamu momo so peut-être professeur ba lobaki nanga na robala parisien na okuta na muta poto nzoka ngo le roi basi ba yebisa ki déjà surtout na l'église ba profession ezalelo libala poto mwana mwasi aningani na ye neloko ezalaki yango te ngana tuni est-ce que oyebi wana yo uti no kutu poto ngote na uti libuma mama papa na uti ki poto pona bino poto na bilo ya libuma mama na uti libuma mama kala ezala ba poto musumba to basutuka ka ezama ka musimu na nzambe siko zo sutuka auta ne kana ndaka mama na bango auti ne kana kata wese na bango auti ne kana kata chambre na ye deuxième monde façonné abimisie un missionnaire total ayeka po même sa destinée na ngana zai kaka destructeur ya destinée mwana mwasi wana malamu momo sake tika na tuni est-ce que na quartier hôtel ezate au moins mundi ma bi verset biblique te mais aibi hôtel no so zaka na quartier
À ça, 10 ans d'église. Ayebi verset biblique. Mais tout n'est pas ma barre à quartier. Donc, ma kenda d'église. Hôtel, tout le terme, kino, kuzu. Bakuzu. On peut la monter kenda rappeler l'église à Sambe la Kabaka. Tout n'est qu'à 4 verset biblique. Au pasteur Natuna. Ayebi na ngote. Mais tout n'est ma kamama beko tonga songi quartier. Aza le premier. Yango wana nde nayebi seke bon. Donc, na uti poto nga bon, oko accompagner nga au laksanga hôtel. Ndaki ndoko zonga sabiloko amemina hôtel. OK, avant to koma nenga memaki ono ndeko kendeki na ina hôtel, si to koma nanu wana. Mais na ligi sikoyo na mituna nanu. Donc nyoso wana zo sala maman bato azane innocente. Te maman azane innocente, papa azane innocente. Baza ba innocente nga. Wana uzaka na kata libumu nano botamite. Te ngana na botamite nazaka na 6 mois. Mais bazo fabriquer na mokilo zo bimo sala ba faire. Nazo bima nazo sala ba grande ba faire. OK. Est-ce que na conscience d'abord ya monde ya soloka na âge wana ndeko zo bima wana. Conscience bandai ko ndima ko yeba kino nde na sabu na fanda na libumu maman? Non, vous êtes conscient. Comment se fait-il que nous avons colonisé les gens? Bon, si on a tout nu en Wana, par rapport à Nengo Lobaki, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après avoir la vérité, comment se fait? D'accord. Donc, après avoir, dans la simande baï ko la kisaba mission na sala ki avant tout na comment na mokili na comment na connaissance. Je crois bien que vous Olanda biso ti siko na botamité. Aga na libumu maman tisiko mais na kata libumu maman abandi déjà ba faire o ezake ozu mwana mwasi oyo okena e tina hôtel wana obibi ba fabriquer ko fabriquer na âge à 22 ans. Oui, ba bimi na âge à 22 ans ba latisi nguma na kingo et comme Chanette. Voilà ce que nous disons souvent na bande connaît so ba Olanda biso ke balobaka nyoso zo kongenga eza na ngolote. Hein? Yo est impressionniste, yo lingi kaka donc yo il faut kaka au monde kaka biloko mo ya danger pour que oh batum sozo mona wana ba na biloko ya danger ba to soloté ma sœur pour la nini vous allez zo sutuka po ba biso ke mobali wana fanda na poto o sutuka po moni ke moi so na fanda na poto même ah ozo mona muto zo sutuka po ba biso ke mwana wana mwana ministre a sutuke libala mwana ministre po ba biso ke mwana ministre po ba yebisio ke mwana mwasi wana papa na yana mbongo ebele yo ke ko sutuka libala ndenge wana ozo ni bobala mwana mwasi wana moyebite na sima na yango nini bombani. Voilà les conséquences, mesdames et messieurs, ya misala ya molili. Je crois bien que to progresser to komi wana bokei na hôtel. Alors to komi na hôtel to fandi nde na bandi ko sola nde muke na bisinga na vana na poto na sepeli na bala yo mwana mwasi oke pona eza ki joie ko kalibala ezalaki joie pe na mbali ya poto et nazaki na beauté moko makasi beauté moko blague te oko résister te passer cher mbala mona italien na bi mama na zoko zo kanzala na moni to zo kanzala abi papa moyen te alors na tuni nino lingi na pesa yo lokola cadeau abi pesa ngaka chenette yo lati ngase ça va ndongo zo kanzala zwa mbongo somana no kwanga sokoye alors na empêcher akende pona tuna grand maître ngabi mais moi na moi so asenga chenette na pesa yini ndeta on empêcher ki moi na moi so na ndabi akosomba kwanga le minute akenda kosomba kwanga ngana psi grand maître mon Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ayoyo nazalaki mopakano na bongwami feti esalemi kuna na lola. Alléluia, 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 Yesu Hosanna, obikisi na Alléluia, Alléluia.
ngai na ye kotunda yokolo na ndenge yobikisinga Approché auprès de toi le 3 fois saint. Sanctifie mon corps avec l'eau de ta parole sainte. Sanctifie mon âme avec ton sang précieux. Sanctifie mon esprit avec le feu de ton Saint-Esprit. Que tout mon être soit saint, mon roi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'adore. Tu es saint, Jésus. Oh, oh. Tu es saint, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Holy, tu es saint, you are holy. You are holy. tu es saint, King of kings, Lord of roi lords. des rois, Seigneur des seigneurs. I worship you, my love. Namituni lolenge nini nagumba melaye namoni baekeloba gogumba melaye elamba na ye ezipi tempelo mobimba bazali koloba mosantu 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 ngai mpe nazwi posa ya kogumba melaye soyo kasi monoko na ngai etonisami na mbindo mwaje luboko azwi likala ya moto kuna netumeno azikisi monoko na ngai alobi nalongoli mbindo na yo pusana togumbamela ye pusana toyembela ye roi des rois seigneur des seigneurs et je t'adore. Lokalenga wani lwakwe yo 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 Masia lwakuleno Tine mazira kukwambila mfumu wanyi Ai, ai Lokalenga wani lwakwe yo 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 abina pese chaîne tukona sani abitala mupanzi na moni nyoka moko ya vipère abi lexango na samakolo lexango na samakolo baluki chaîne to babenga serpent na moni demanza za sardimo ya ton uta angolaise akola ba boîte boye abi zwa demanza za wana eza ba pine na baluli yango na samakolo ebimi ba sapat moto obenga ba mouscarpin le bazo benga ngo ba crêpe ane pour to obenga ngo ba mouscarpin ndena bimisi yango mibale alobi il fallait oya na ye na 18h juste ya zone alors tant moi moi so ye ngana bisi ah na moni zo so na ba garçon moko abi papa ndenge nini ba ya quartier bazaka so moni mutazu mobali ah na kompe mobali nzoka pe na zaki mobali ne or ndenge to vanda kingana e déjà nazwa ki sim ya contrôle a kindoki na tie na kati nzoto
quand ndenge na simba qui est na projeté sin moko kindoki partout azali nazo détecter ngo partout azovanda nazo détecter ma solo ni so solo na batunga nazo kanga na côté sim moko kindoki na nzoto mbala moko tango mona mwasi wana ke ye na moni azo solo ba ya quartier na ye nde na tuni atuni nga siko kilenga bite ah bébé na to sala nga ki na ressemble bloko moko surprise abi nini yango nga bite na goto ressemble bloko moi chenette na ressemble chenette eh bébé na ngai donc la fille azali pena na joie aoki na to sombela ye abandi kolia rapide abi oto sombango wapi nga biaka na lakisa yo na to somona magasin moko na lemba terminus mbala moko tango to temi libu na place ngo to zaki na hotel ngo na funguli fenêtre na tie loboko na nga na mutu ne nelongi na na front na selo kwa mutu panguse mutu kibona zu na bwaki yango na bisi tala tango azo tala na lobi mbamoko allo cimetière ya Gombe allo cimetière ya Gombe botindela nga magasin moko donc asengi tombe moko batindi yango bimi en espace alors tant moi moi ça moni tombe wana amoni yango magasin alobi ah bébé lobi nga pe funa ko somba biloko nzoka za ki tombe mais place ka boza wana mbala moko boboni na magasin ngana sali appel yo sali appel na sali appel batinde liyo magasin e batinde linga tombo batinde liyo magasin mais en réalité yo biki za tombo mais za magasin ndenge na check ino ngine boye na longoli maila bomoto na tike ka c'est ce qu'on appelle l'envoûtement na envoûté na longoli maila ni so bomoto na boaki yango alors mwana mwasi amoni yango moya mona ngo tombo te mamoni yango magasin alors bingapi na kwa kosomba biloko yo wana lobi oh il faut ça la voyage ni na 18h juste l'air beaucoup tana ki yona c'était à quelle heure et ça allait vers 16h 16h voilà tango ke kosomba ba biloko tango yo akei kosomba biloko akolia wana ça passait combien de heures ti azosonga na non ezama kamamulili ah OK wana makamamulili ko luklango ba zerte makamamulili sozo luklango ba zer ebele okokate d'accord pour monde des ténèbres et opéra ka dans nazo tuna pour éclaircissement ya bande ko na voilà biso na Mulili pana Ozana TV makamamulili sala makaden clé Ozana TV grâce Ozana TV grâce et sala makaden clé d'œil eza makamuko sala makaden clé d'œil yo ko mona ngolo ko la 1 heure du temps mais ala ki nango 30 ou 2 minutes OK et silipé d'accord voilà mbala moko fallait to kene naye na butu na 18h juste alors tant comme 17h55 minutes na bi mekana no chenette yango nde azu alati oui nazako lobela na likamu ya ba tombo papa nangena pesa exemple moko typique vas-y tomba chinois ba ya si ba magasin zakiti na ba quartier yeso mona kamete na magasin ba chinois qui biloko ata toke na régie to poser question même na régie na poser question na montunios nani sa mona camion était dans magasin awa na Kinshasa ba magasin ba chinois na ba quartier au moni camion zo tika biloko ezo kotsa biloko ils ont raté au mona na tuni bon peut-être ça peut se faire il y a mon absence mais bato musu ba wona tala magasin ba chinois belé ezaki ba tombo oui yaki na Kinshasa ezalaki ba résidence ezalaki ba maison ezalaki ba maison buda yango mona ka bato wana ba indien ba chinois ba ni ba magasin bango moko batikala ka bata suka pe bango bakanga ah mais oui parce que ça lui appartient c'est lui les patrons non ba yebi pourquoi yemo fatika okangango mais yo lo bagabilo ka ba chinois pourquoi yo lo ba akoki kopesa ba travailleurs fongo la tempo bango iba c'est tout à fait normal pasteur yo soko telemina travail bako bimisa bino nyonso na kati etikali kaka bango kaka basali contrôle la biloko na bango non mais yo lo ba biloko ba chinois ou melaka te non biloko ba chinois ou melaka te eza langage lo ba marana Kinshasa mais non mais eza par rapport à qualité non langage ba chinois ba sala ba qualité il y a de troisième qualité deuxième qualité langage on a parce que ba monde beaucoup ba magasin bela ba chinois travaillent dans monde de rotation voilà de travailler dans monde de rotation yango biso to apuya ka ba monde lokola ba kabalastique ba monde pandémie et ba monde to mona raté mais ça ba monde ça ba grande société ya monde de ténèbres mais oui yo soki na foule okuta bilo onyo soti c'est na foule ba boka mais ça grande entreprise les entreprises les monde de rotation
yango monaka ba magicien ba invoquera toujours na ba fulu mbala moko tant on a là ces chaînettes. Ok, tokende au là ces chaînettes au sali eboye amoni magasin mbala moko abi ngape na kwa kosomba ndabi mexanga chaînette wana zaki pressé mingi zaki 17h55 minutes tant na mekisie abandi otalabi mais c'est formidable bébé après avoir commencé to comment déjà 17h58 minutes nazui sapato wana lati mais balaki zaki bapine tant lati yango 17h59 na biso konga osani pona aye pour embrasser nga tant aye pour embrasser nga mbala moko pas to se disparaître to ke na deuxième monde donc ozuye boke na deuxième monde to limwe mbala moko biso mbale to ke na deuxième le tolo baki mwana mwasi na tikala ozonga te te azonga te to ke ni mbamo na deuxième siko avant de progresser bientôt parce que to komi na suka ya émission ya lelo maintenant ina tuna nan moto na boke na deuxième monde wana na esprit physiquement na bo moto boy na ena mokini ne tikali seulement que l'enveloppe tout le bagage na bato musu ba kufa ba mort subite za un hôtel mutu mon hôtel a kufa mais mutu abomi azate mutu pas rectangle na kingo azate za bato musu bakina na bango bonga kino esprit les apena mutu musu bakena esprit na ina corps ali moi c'est disparaître bazu esprit ne baké bazu corps ne baké bois kango ye pena na li moi kine na kata chambre kina de pas na bango balela ta matanga na ete te abunga wana uzana no bébé mais tango na bo moto boy tango bima na bo moto boy apato koma kuna mais nazona na likambo mwana mwasi wana soki balobi na yo lelo boye oyeba lisusu lupangu na bango oyeba yango mais oui très bien obi pe lupangu na bango oui très bien oso le kape wana na moto non na le karananga eza problème nanga te avec le problème ya maître oyebi ke mwana mwasi mo azalaki na lupango oyo papa ezate ke so bomi mutu to zanga oyeba te ke na bomo mutu bisikote non to za boye parce que le but sorcellerie n'est inconscient non makamona so bo salon d'une manière inconsciente mais siko ndenge nini siko ezo comme conscient ezo conscient po tango wana zo sala balakisa kingango te mais tango na yiko kola tango na yiko kota na kata magie na kata bozindo magie ba découvrir ngango na kola ebiso ndenge na yeba ki makambo wana. Voilà, mesdames et messieurs, je crois bien que je suis là pour poser toutes vos questions aussi. C'est-à-dire, il y a des questions que vous pouvez aussi poser, peut-être vous n'étiez pas là. Mais là où vous êtes en train de suivre l'émission maintenant, vous êtes censé aussi les poser par rapport à nos numéros qui sont fixés au bas de votre poste téléviseur. Nous sommes ici pour vous. Alors, pour aujourd'hui, excusez-moi, souffrez un peu de mettre un point final sur ces numéros ici. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses à parler, tant de choses à dire. Vous savez que la télé, c'est les temps. Donc nous sommes obligés de mettre un point final aujourd'hui. Mais d'emblée, laisse-moi vous dire que ne quittez pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vous faire dire et vous faire découvrir aussi à travers cette grande émission. Et pourquoi pas dans notre chaîne Ozana TV Grâce. Ozana TV Grâce, chaîne à Christou. Chaîne Oyo, et zo permettre bino de découvrir makambo ebele Oyo tozolo ba bonzambe kaka na bonzambe. Bonzambe kaka na bonzambe botikanga pesa mbote na bana nzambe bazolanda biso baza partout ebele na monde tikana pesa mbote na Pasteur Malela o wapi asimbeli masolo ya Ozana TV. Donc Ozana TV grâce à Papa Malela mo tonanzambe la bouche autorisée de l'Éternel. Je vous salue. Et merci aussi na SGC Ozali, une grande maison de production. Donc Moussala ya Christou. Donc avec Moussala ya Christou, les anda kumoko ya munene ozo produire. Ils ont la musicien chrétien, ils ont la troupe théâtrale, ils ont dans les critères chrétiens. Nous sommes là pour vous. Alors n'hésitez pas de nous contacter. Et là je dis un grand merci à l'homme de Dieu qui nous suit à partir d'Italie, excusez-moi, à partir de France. Là, je vois beaucoup plus mon frère Arsène qui nous suit à partir, il y a France, Kotona Mona, Papa Arsène, Kotona Mona, Madame Naena Moupanzi, et Napesi Bino Ambote. Pourquoi pas, je dirais aussi un grand merci à ma grande sœur propre, sœur Rita Nanga Bandekona Londres. Moi, na maman Nangaï, Napesi Bambote Belé, Napesi Bambote Belé, na frère Kiki
Kiawakana, Kiki Kiawakana qui nous suit aussi à partir à Paris. Moi, quoi, Basala Nzambe, na Bossaniote, na Pesio, Bambote, et Belé. Riki Bazou, na Paris, Yayope Yangwana, na Pesio Bambote Belé. Alors, émission, ils ont continué. Vous savez que toujours, dans le système, il y a poto, mais na kin. Bato ba filmé, Moko Komune Junior. Junior à Congolais à raté, mais c'est un junior blanc. Et puis, il y a Moussou Komune Igor Mundele. Donc, Igor, il y a noir à Zalaraté. Pour Komune Zayaba noir, c'est Igor blanc. Nous mettons un point final aujourd'hui. Tokuta Nimbala Sima. Kimia Bobo Tope Bondeko. Et Tika Lokata Wabino. Mais il y a Moto Silisa. Émission Oyo. Tika To Bondela. Na Pasteur Alpha. Pour na émission Yamokola Lelo. Mais il y a un sambote. Ok. Papa Nanga Molimo, l'apôtre Bilingando. Papa Bilingando. L'apôtre Bilingando. Grâce Naye, Lelo Nazali, O Nazal Lelo. Sans oublier famille Polo Mobimba, Indem Polo, Votem Polo, Chouchounan Polo, Indem Vince Polo. Sans oublier ma fille aînée Elvira Polo, Nabo Sanité Bana Nanga Nyoso, Nazo Pesa Bino Mbote Sika Bozali, et Nanga pour profiter de Pesa numéro Nanga, ou Rosepela Pesa Abenanga, beaucoup en privé, plus 243 89 140 68 24 na Facebook ezaka Alpha Polo ndezinga tika nzamba lola apambola yo tobondeli nzambe Polo obandaki na biso malamu okomi na biso na suka totiki mission prochaine asala boko na yo grâce yo emema biso mpe bomba biso na kombo ya Yesu Kristo amen.